Boboto Ondeko Lelo Adamu toyoka kamaloba na ye Yesu Kristo azali okati na biso matangi oyo totangaka ezali maloba na ye il est roi bayokaka maloba na ye yango na totangaka liloba na ye toyokaka liloba na ye tokangaka tobombaka liloba na ye mpe tosalelaka liloba na ye po ezali koyoka eleki malamu yambi Yesu Kristo yango na nganga nzambe mpe akoleka wana po aleisa lisusu ateya lisusu kolendisa oui na yambi ezali koyoka na ye yango nde moto ebandeli ya losa koyoka moto azali na matoi bakoyoka soki oyokeli ngai eza teme na biso ya pèlerinage soki oyokeli ngai savoir écouter si tu m'écoutes tu auras la vie likambo tisato ya wana po tozwa bomoi boye wana bana nzambe koyeba koyoka ye ke bongo nazala lisusu mokristu moko kakaya te o nakendaka mese o nasambelaka o nakendaka renouveau o najapartia tel coup mais bana nzambe eske oyokaka nzambe eske osalaka oyo nzambe asengaka tozala po soki osali okozwa bongo c'est ça la vie nazala te kaka mokristu kaka lelo tokoma kaka chapele na kingo naosala adoration na mboka nasilisi adoration nazoyamba bato mo moke nayoki makelele lisusu nini o mama katolike moko azalaki na adoration kaka awa ndenge azozonga wana ayibi kwanga bato yango wana nde makelele wana ozozoka koyoka ezali te ke une assistance sociologique oyo tokotaki lelo église etondi andenge sangwa na alobi me okangi nini mpe okosalela nini libiki eza na koyoka soki okoyoka te même paul alobi na romain na chapitre 10 na verset 14 lobiko na biso la foi grandit parce qu'on entend boyambe ekolaka na oyo toyokaka mpe oyo toyokaka ezali liloba ya bomoi bana nzambe koyoka mpe kosalela ndeko moko asama betelinga lisolo alobi oyo na ntango ya kala basi na mibali bazali kofanda mboka moko te basi bazalaki esika mpe mabale banande wana basi bazali na mboka na bango mibali mpe na mboka na bango me bango nyonso bazali kobika na chasse na basi bazali kosala chasse bakezamba baluki babomi nyama baye balei alors epai ya basi bazalaki na mbwa moko ya makasi c'est-à-dire soki bakoti zamba akobomela bango ata 20 sangliers 30 sangliers alors basi elle mangeait trop bien alors kombo ya epai ya bamibali leur chien abokende boye ta mosusu nyama moko bango mpe ebele bakakoli moke moke donc mpasi ya koleka alors mwa ya basi kombo na ye ezalaki oyo nde eloko kombo ya mbwa oyo nde eloko alors soki bango bazalaki soki bakoti kaka zamba balobi ndeka une fois oyo nde eloko soki baboli kaka nyama babeleli eka oyo nde eloko c'est fini akati bamibali mikolo mosusu baye kobondela basi balobi pardon bandeko na biso bosunga biso bopesa biso mpona bino ata mokolo moko abomela biso banyama ebele tobika mpo nzala eleki bon babondeli basi basi bapesi bango mbwa basi bayebisi bango malamu balobi mbwa wana soki bomoni nyama boloba mbala mibale te misato te ka mbala moko oyo nde eloko akandi boloba mibale te misato te toyokani mibali balala nzala bandakala balala nzala bandakala kokota na bakoti bamoni sanglier ya liboso
wana baswana on va couple belé la baswana papa soki apesi mama telelo oyo lelo yango na isambe bamama ti lelo obala bosomela ta watilelooyo ndeni papa jamais mwasi andimaka papa. Je veux parler plus aux enfants. Mais bien aimés, il faut savoir écouter. Il faut savoir écouter. Ne pensez pas que vous pouvez être plus intelligent aujourd'hui parce que vous apprenez beaucoup de choses que vos parents ne connaissent pas. Mais quand ils vous disent par l'expérience de la vie, écoutez, il faut savoir écouter. Le salut vient dans l'écoute. Si on ne sait pas écouter, quand on pense que mes parents sont des bêtes, sont des sots, sont des imbéciles, il n'y a que moi qui suis intelligent, je ne peux écouter personne, tu prends la voie de la perdition. Il faut savoir écouter. Et d'abord, on a vu son nom sur la crise sur la Nzambe. Ce que tu voyais, que la lolaka la Nzambe était. Tu l'as dit, ma canisi na biso mon corps. On l'a mon monde en entier. Savoir écouter. Première lecture de l'autre. Ce qui vous yoka, vous soit bon. Yamana to yokaye. Yamana, ce que tu yokaye, et là, on m'a dit ce qui vous kabola biso na Nzambe. Nalitania mibali. Quand Paul nous dit ça, il nous parle de sa propre expérience. Soit des Corinthiens chapitre 11, tu verras la liste des souffrances que Paul a endurées. Alors, et il y a une fois où j'ai passé une journée et une nuit entière dans l'eau pour la souffrance. J'ai reçu au moins 5 fois les 39 fouets des Juifs. Et vous savez, quand tu dis 5 fois les 39 fouets des Juifs, c'est-à-dire quand un Juif en cet état-là, quand on vous dit, on arrête Paul, on dit bon, tu lui donnes 40 fouets. Pour les Juifs, un fouet égale 39. Donc, Babetio, 1, 2, 3, 39, 1. 1, 2, 3, 39, 2. 10, 40. Mais il a subi ça 5 fois. Il a connu encore. Et nous savons comment il est mort. Souffrance. Alors, attends, comment on dit? N'a pas eu le souffrance, il y a les lots. Et puis, qu'on a intérêt à l'iniquité. Attends, les lots, n'a pas eu pour la intérêt à l'iniquité. Attends, les lots, les balles à vous avoir été, n'a pas eu n'a visité pour la libala. Attends, on a dit c'est l'homme qui a poussé moi. Au tiquito, le polé, le pauvre, la mission à l'ibali. Ce qui paye à yoté, à yoté. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Donc, la souffrance à mon nini.
na koyoka lolaka ya nzambe oyo ya nzambe ndenge bino bolobaka oyo ya nzambe ewumelaka te ya nzambe ewumelaka mpo ani wana mpo nini ya satana ezala ya noki mpe ya nzambe ewumela jamais eza wana lokuta eli ntango abelelaki moto ya nzambe ekita euta likolo ye azalaki miniti bono epuis banzambe ya baali mpo babelela ils ont fait combien de temps ils ont passé presque toute la journée eloko moko te mais eli atombolika moto ekiti ya nzambe mpe eyaka noki mais ça dépend ya relation oza nango bino mobali est ce que yo oyokaka ye na 1 Jean na chapitre 2 à partir du verset 18 mokonzi alobi oyo mokomi mosantu alobi oyo nyonso tosengaka na nzambe apesaka biso mpo totosaka mibeko na ye mpe tosalaka oyo esepelisaka ye oui bana nzambe fo liboso kosepelisa ye notre combat c'est d'abord le combat de savoir écouter Dieu pour recevoir oyo nyonso akopesa nzambe apesaka noki bana nzambe l'expérience ya losambo toza nango okosenga nzambe lelo ozwi mpe lelo mais ye moko aza na pédagogie na ye bamosusu alinga likambo na bango ewumela mpo abokola ye na nzela ya boyano mpo nzambe alingi kobikisa biso babele na nzoto te mena na molimo savoir écouter alors ntango nayebi koyoka nzambe oyo ya koloba na ngai satana kotia mabaku na ye mpe eloko moko kokabolanga na ye te bana nzambe lelo na loi d'église na yo likambo moko te kokabolanga na nzambe na ngai c'est ça que rien ne puisse me séparer de mon Dieu même dans la souffrance. Paul a dit dans Romains 8, 28, alors les souffrances du temps présent. Ils ont la commune mesure avec le bonheur qui nous attend. Oui, ils ont la commune mesure. Moi, pas sur qui les lots. Pour nous se faire ça, quand on a moni bolam